ezali wana ezali nini place oyo bangombe ndenge bazoya ezali ba base militaire ekokoma ba base ndenge nini bakozwa tango bangombe bakokoma na reyo wana bakomi ebele bakobengana batu nyonso na reyo wana balobi ke bangombe babandi kobunga ekomi na insécurité bangombe ya président bakomi kobunga reyo wana babengana batu tango babengana batu etele reyo bangombe na bangombe neti ferme sikoyo babanda kokitisa basoda butu na heliko parce heliko ekokokita ekitaka place nyonso apart ka na potopoto alors makokita mpe bavion de guerre mosusu ekitaka na yango bokosali piste bino bobozi neti baterre jaune bosopi bodame yango botambuli bosopi bamai ezi bamoi nyonso neti na baafrike baavion de guerre mosusu ekitaka na wana neti na bapiste oyo ya batembo wana eza goudron te ezaka baterre jaune ndenge wana alors siko mpo basala yango ekitaka na bamoi te mpo na bato ebanokita na butu bakozala mosu na 30 pine bakotia 15 na droite 15 na gauche alors soki avion ezoya neti na babutu na ba 01 bapelisi bapine wana pilote amoni déjà kele amoni na gauche epeli na droite mpe epeli donc amoni déjà piste avec te wana bapetisi bamilitaire na bamunition makambo tu alors sikoyo lokola bango bayebi ke na élection kozala te na nini na 2018 awa alors basali système wana ari bazala na basoda bazwaka bamercenaire nde bazwaka bango baye basali intervention ya kisasa bazongi baye komona ke ezali tokosistrandre bango na kiliba yango bamonaki ke moye basoda wana bazala nzunga ya kisasa mpo bamoni ke kisasa nde ezotelema alors yango basalaki système wana alors basystème wana so ntango bato wana bakozala place nyonso moni bangombe bakotonda basoda bakozala so kisasa tomboki bangombe parce que kenge na ndenge eza wana na kisasa eza nango eloko ba désert na bacamion militaire bakiti oyo baza na popo bakotake directement nzela ngilinga bakangi bakongo oyo baza na masimanimba bazongi babloke kikwiti mpo kotaka sa deja si bazwa parce ngai leki na nga abengi ngai ayoki likambo wana nde bazobeta yango parce leki na nga na baza bapeti oyo bazwaka bango bavolontaire oyo bakendeki ntango kabila lepere ntango akomi kuna atena obala ne mpe basi na bango kuna ayebi balangi na bango ayoki borana abengi ngai esengaki vie tala situation ezosalama donc ndenge ezali wana oyo biso bato wana ndo tosepelaki bangombe bakoti ndeko na nga bangombe wana mpo babima ekozala bibembe nde biso bato mutu baobima alors bana kikwiti nazokomprendre te etanke bango baza bato oyo bavanda na unita na kati ya terrain unita yempela mpe na dernier temps unita utiliza bana kikwiti bamilitaire bayebi arme bayebi systeme unita azokoatake empela ya kododaka soda moko ya empela eloko nini ezozanga ntango basoda bato wana bazwa na bangombe bakoleka bato wana nyonso barekipere bangombe bana kikwiti bayiba bangombe oyiba ngombe olatisi pitch oyebi systeme oyiba ngombe nga nazwa yango na kikwiti donc eza baolatisa ngombe pitch natamboli na ngombe oyeba teke ngombe bakendeki na ye alors bagrand courage ya ndenge wana pourkoi bazokozala na esengo ke bangombe baye alors eloko oyo donc leki na nga auti kobenga nga ayesi ngai ndenge ezaleli pla ezosalama donc vraiment soki mpe na bandondo tofongwami te tokoyoka nde bipembe oyo esengo ya bangombe tozosepela wana tokotaliseke koselela sikoyo yo kosenga sikoyo na c'est-à-dire na congolais nyonso aza na Congo na minute basala ndeni na lisolo bangombe oyo donc lisolo bangombe ezali eloko moko leki na nga kotalobi ke il fallait pas ezala lisusu un plus ya un mois ou bien 3 semaines, 2 semaines. Jamais balinga sur bangombe bakota te. Donc faut pas évacuer bangombe balika. Apinga vivi est-ce que vous entendez la teke quand beaucoup de tozala kana nzala na bakisasa na babona ne o bakoyela bato bangombe bazoya na ngote mais moment oyo o kutu bato bazana mbongo te baya na ngombe. Est-ce que again, oui di marché ya ngombe sikete ka marché. Kisasa na te mona chikapa wapi chika basoma ngombe she watu na batu baleka na nzela jama na chikapa ngomba za share koleka kisasa na te ngomba za share kole koma na kenge kutubaya na ngombe nana kobimisa $500 $1000 soma ngombe en plus pe bozo ndima to o chef coutumier ba pesi ngombe est-ce que bino ndima ngo
ba chef continue na pamba soko memi ocha ngombe atoza na si ngombe ongocha ba mabele wana kuna basenga ka ngombe mwasi na mobali comment mutu wana azoloba ki ona pesi chef continue ngombe na mbongo eza lokota donc soki tozala kidiba ndeko na ngai tokolela parce que omo système mpe nango tokokufa bato banulu mpe baokima bakota ngola nde bato asai bakotaki tere kotikala vide donc tososoloka donc fo mpenza vraiment peuple abandundu c'est le moment batelema donc badio ya kikwiso bazolala bafungwama balanda mozitu te bamozitu bazali bapoliticien ayebi eloko eza nsima na ya makambo wana nazolinga kolobela bato bien te ozo comprendre en plus mpe moko foto se comprendre gelomo tozozala bakidi batro oyebi ya mongula banaloba nini ke bana ya kala bazala so tata azoloba likambo kanaka papa na miso na basini eske bozomona teke ntango mozitu akendeki na kenge bozotala nano basini oyo azolobela bato teke makambo moko ezomonisa makaka eza makambo nsima bangombe eza makambo mabe eske ngombe bakoki koya na bangombe na systeme ya moto amema bangombe na minduki jamais mpe eloko mosusu na bame kotalisa yo tuna bana lunda nyonso baleka na lunda na poste ambassade bangombe misusu wana mpe lemosu mpe baza bato tokomprendre te biso toveka lisolo ya ngombe na poste ambassade mama moko ya moluba azokota na biloko so akomi na poste ambassade abongoli biloko ne ekomi bangombe donc aza na biloko ebele ekomi neti bangombe mais ezali biloko alors ntango akende pakisele momana na lunda so kotisi ngombe bato bazolekisa bangombe rapide mpo nini bakende oteka na kari mpo bato baliebe mais jour moko ezali solo nini talobeke bangombe baoleka te tokotekela bango na poste ambassade oyo toboma bango baleka babina bango bokolomona bokita na bango bakena bangombe babalongi bato soki olingi tuna mwana lunda oyo alekali na poste ambassade de 94 mata ayebi lisolo wana akoyebisa yo donc eza ije te donc ezali ije te fo mpenza tofongola miso so tofongoli miso surtout biso bato abandonu oyebi ngai ntango oleki abengi nga na eloko nayebisi nga abiki ezie biloko mosu ezosala biso babe abi bino na poto soki bayebisi bino likambo ozozwa directement obimisi tala bayebisi so na bo oyebiki bazoboma basode ebele parce que ntango eloko ezosala malemi surtout neti babaki omoni neti citation ya jekoko nde babaki makila abimakila wana sikoyo ndenge babiloko wana ebimi ndenge wana bakosala fui na kata oyo bazalaki wana so bakongoli bazala na torture fo pomona baleki bango donc information mosusu baopesa biso ntango tozobimisa yango na kote uteli tozokotisaka bango na bangambo danger ifale tozalaka information eye bolobi yango me kote ebimeli boloba te biloko ebimeli koto eza malamu te oleki esinaki en tout cas vie il faut boyebisa bato donc biloko wana fo tokeba nango soki batindi biso information ate ebimeli na amer to bakaka information ebimi na kini esili mais soki bino mobimisi yango directement ko ebimi na amer bango siko bazolanda na kata amer wana bakongole nini oyo basalaki na section wana oyo masolo esalamaki na semaine wana donc bazopesa biso bato na jete tosakana te eloko wana leki abengai yango ayebisi nga esalaki mpenza kefale nabenga yo nameko yebiso bino bapandisa yango bosala eloko boyebisa na bato donc so basali retard ndeko na nga simba numero ya telefone okobenga yango oyebisa ngai te ndeko na ngo oyebisa nga likambo donc nasiki wana. En tout cas, merci. Je crois que bandeko nyonso oyo balandi biso ba comprendre déjà du solo ya bangombe oyo eza sur na robomba te vraiment bana kini bana Congo to fongola misu parce que to saka na mboka moko nde toza koloba donc information de quoi pesi biso ezali information en plus tozali kobosa na eloko mususu oyebi ke tozo bosa na bato mususu tozo basible mususu tobosa nango omoni mboso pour yaponga azosala grand travail à makasi côté ya bayaka mboso pour yaponga siko bato ebele bazoyebete bazoyeba kaka bamuzitu bazoyeba bato mususu banani to mboso pour yaponga oyo asalaki na mobutu ntango babenganaka ye akimi aye na babelgique na bamango azonga donc azosala mama na batravail ye mutu azo donc kolamba bato bakota bapopo wana parce que côté kuna bana bango bavillageois bayeba makambo ya batrication te ye mukamemeli bango bamakambo ebele donc mboso azobebisa donc bato akini fo batelemi na mboso makasi ete atinga mina na ba donc mboso bato
moto azozala kidiba mboso aza na sese ye mpenza azokotisa mpenza bamakambo jete ndenge ezala mboso pour répondre donc bazobosana ye makasi bato bazosala service moko makasi ya kabila me bato bazocomprendre te ndeki na ngai esi ngai. En tout cas, okay. Merci beaucoup. Okay, bye. Vraiment, merci Ndekolongai, merci beaucoup. Ok, bye. Voilà, donc je crois, Boyoki, information ce qui te suit, Toza Kobomba, les suites te suit information tout de suite là, Toza Komeme Labino, Boyoka, déjà, Makamba Bangombe, Toza Koloba, Makamba Bangombe. Donc d'ici là, Toza la kaka connecté, branché. Ceux qui sont les alliés, vraiment te partager en abino. Merci. Les optiques biso na biso chez Vieux Sims nyonso ezali soki boye na bana na bapapa na bamama bana bakoko donc awa tosepelaka solution nyonso awa ezali nyonso ezali donc eza mnoko ezali nyonso eza pa Vieux Sims toko gaz na gaz alive nyongo elika nyongo tola kati ya ville ya Lyon chez biso na biso avec Papi Gain to le bele donc Papi Gain auti Paris pour ça ma sona ta ville à Lyon moi toi na exotique à ville à Lyon mais il y a bébé tant gaz na la koya bisika boye donc c'est que ma va bien gaz la présence à d'abord na bébé mambe donc kilo mona Papi Gain dans le kilo gaz na gaz à la kada terrain quoi na et tiki ya vie na biso o vie na biso ça biso na mboka donc na mboka soko usimba soko le awa te seko mona liti c'est moi qui ça fait l'image de Lyon alors toi na biso na kati ya Lyon donc soko leki awa te donc ça veut dire oya na Lyon te ben again Blaze Fashion le mot évidemment ya biso yango nde makambo nayaka tout le temps tolaka po eloko oyo toyebi yango ndenge ekendaka moko mobimba ya Lyon bayebi de biso oyo na biso mpe bakoya mbo kitoko makambo tu kitoko biloko to alango besoin biloko na biso oyo akini nauta ekini biloko yango kaka yango nazolia yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito fatiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Biso na Biso, que pode estar a comparecer. Biso na Biso, ngai awa, oyo kindenge bande connaître balobi, Biso na Biso, awa polémique ezalaka te, awa toyambaka bato ndenge ya bien, donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki naye na bamarchandise, donc awa biloko ezangaka te. Année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu, mais secret na biso ezali koyeba mosala, kozala sérieux na mosala, korespecte bandeko, koyeba kosola bien, wana ezali secret ya biso na biso. Ngai nana mingi oloba te, nazali kozela bino oya mosala liboso nzambe asunga bino.